nalobaka boye oza na mwasi oza na bana esengeli ete toyeba nini tokolanda na kati ya libota. ABC1 site moko oye kangi masolo na monde ati mpona kozwa bainformation ya kitoko landa s'abonner na ABC1. ABC1 soki abonné okomona bemission ya kitoko bainformation ya bien musique ya malonga yaya mwasi papa mama oya ko s'abonner na ABC1 te yaya façon na ko papola ye akolapa boniko ABC1. ABC1 Television. ABC1 Television. Le leader en actualité. Bana République démocratique du Congo batata ba mama bande bopesa biso mokunda robi toko soutenir binoka soki bozana bomoko le 29 septembre to telemaki na miso na bino to belelaki bomoko to lapaki ndai leloyo oyo bosengaki biso to salia candidat commun ya opposition eza candidat unique te candidat commun donc auti na biso nyonso to ndimi Martin Fayulu Madidi mercredi 21 novembre 2018 na 12h l'heure ngonga eza top epa ya nzambe na 12h na aéroport ya njili tokendo yamba ye tolakisake bino botindaki biso tosaleli makambo yolobaki élection maponami o maponami le 23 décembre 2018 tosi tobongami Martin Fayulu Madidi na kombo ya coalition lamuka ya opposition ba mama batata bandeko botindaki biso mission to sali yango ekokisami tokende koyamba ye na libanda ya pepo ya njili oyo esengo te. Mesdames et messieurs, Congolaises et Congolais, mission accomplie. Il nous a été demandé à l'opposition de soutenir un candidat commun. La mission est accomplie. Vous l'avez suivi, vous avez entendu son nom. C'est M. Martin Fayulu Madidi, au nom de la MOUKA, coalition de l'opposition. Il va fouler le sol congolais à travers l'aéroport de Njili. C'est mercredi 21 novembre 2018. Tous à son accueil pour dire mission accomplie. ABC1 Television. ABC1 Television. Le leader en actualité. Bande ko balandi ya émission Tolobela Mboka Congo na pesi bino mbote esika nyonso ezwami bino. Petika ete kimia nzambe tata eingela o mabota mabino. Bande ko bangai vraiment mazali koleka la République démocratique du Congo ezali kamwa pe mawa. Toyebite tokomi na tango ya suka. Toyebite nzambe nde mutazali kosala makamboyo. Tope kaka bato ya bolema nde balingi kasi mingi penza ezali ya koloba na mokolo malelo esengeli pela to zona bande kolanzela ya singa bango baloba nanu posa ya mitema na bango po ete lelo esengeli to luka ba piste ya solution po ete mercredi awa mwana mboka Martin Fayulu azali koya mokonzi oyo bato ba opposition ba cheli biso kasi na kati ya opposant ba opposant penza na kati ya opposition plutôt ezali penza komobela malamu te yango tolobi ete tosola la bandeko tozali na posa ya trouble te tozali na posa ya solution nde tozali ka kobela ndenge tolobaka bobo meseno na ABC c'est Jésus-Christ qui est le number 1 tika ete Yesu wana azaela biso moto ya yambo totala ba video tozwana na bandeko la nzela ya singa pamba te ba bengi tango molai bazali penza na posa ya ko intervenir lelo tokolobala bango po ete ba imboka bolanda biso na bokebi bisika nyoso ezwami bino bandeko nini peza tolingi tolobela lelo tolingi tolobela makambo ya 2 ans ya contrat oyo ba opposant basalaki oyo bandeko Félix nyamona mboka Vital Kamerhe ba base na bango ebengi bango pe emoboyisi bango yango toyebite ba contrat ya bango ezali bongo na mwa mayele mabe na kati nde tolobi biso banso to sembola mato epo ete toyoka. Est-ce que ya solo makambo mwana mboka wecha lobaki ete balingi bateka mabele la biso po bapesa yango la ba Rwanda? Est-ce que ezali ya solo
tozali komoloba malelo ezali débat kati na makambo la pambate tolingi penza bandeko babiso balanda pe bayoka biso penza na bokebi pambate ezali tango oyo penza ezali tango mabe ata kola kote ya bato ya nzambe bozali koyoka ba prophétie ya lolenge la lolenge oyo alobi ezali makambo ya nzambe oyo alobi ezali makambo ya lokuta oyo alobi boye siko toyebi te na bato ya nzambe na biso bapagano na ba oyo batelemi mpo bateya liloba ya nzambe bulu yeke ekoti na mboka Kongo tokomona makambo lano tomona te ndetela tina esengeli penza tosolola kasi tozona na bavideo mwana mboka Kabuya l'homme puissant tila biso na no video oyo ezali kolakisa lolenge ni Félix andimaki asalaki lisikulu na ye oyo ezali kolakisa lolenge ni bazalaki la kati kosala mapona ma bango oyo ezali kolakisa lolenge nini bango nyonso balobaki totela nanu yango ebongo biso banso bisika tozali ba congolais na fin fo ya République démocratique du Congo pe na ba pays étranger pe awa penza la kati ya capitale ya bisiko yo makambo mazali kotoko toyeba penza kosolola po ete mission ezali ya réflexion Kabuya l'homme puissant tiana no biso video wana bongo tokozonga la sima. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Et si ce candidat unique, ce n'est pas vous, est-ce que vous le soutiendrez? Absolument, parce que nous n'avons pas le droit de laisser l'opposition divisée, ça profiterait à la majorité en place. Vous êtes prêt à mettre de côté tous vos sacrifices, tous vos efforts pour appuyer quelqu'un d'autre que vous? Si je ne devais pas être la personne désignée, en tout cas, je soutiendrais la personne qui sera la mieux placée, oui, bien sûr. Je la ferai gagner. Donc aujourd'hui, en tout cas, on ne peut pas dire que vous êtes l'outsider de l'opposition congolaise. Non, pourquoi? Il faut laisser la discussion se faire. Au Congo, l'opposition s'est trouvé un candidat pour les élections du 23 décembre. Martin Fayulu a été désigné par un vote des 7 leaders de l'opposition de RDC, réunis 48 heures à Genève. Il se présentera donc à la présidentielle face au candidat parrainé par le président sortant, Joseph Kabila. Nous devons respecter la règle du jeu démocratique. Nous sommes des démocrates, nous voulons instaurer la démocratie. Nous devons commencer par prêcher par l'exemple. Et nous allons le faire. Nous le soutiendrons. Martin, c'est désormais notre candidat commun. Nous devons le soutenir. Je retire ma signature au nom de l'UDPS de cet accord que nous avons signé à Genève hier dimanche 11 novembre. Je retire ma signature pour respecter la volonté de la base. Parce que sans cette base, je vais m'auto-flageller, je vais moi-même m'auto-exclure du parti. Bien, nous avons tous communiqué, tous ensemble. Et est arrivé 24 heures après ce que nous avons tous entendu, un choix curieusement différent, parce que l'acte d'engagement est très clair. Cet acte d'engagement, nous l'avons tous discuté, et chacun a mis également, si je peux dire, sa pierre à l'édification de tous ces accords, où chacun dit et reconnaît que, en cas de trahison, de non-respect de ces accords, chacun se retire de la vie politique s'il ne respecte pas ces accords. Et d'accord de subir l'opprobre de la nation et de ses pairs. Aujourd'hui, je suis très étonné d'apprendre que j'ai fait le jeu d'une manipulation, d'un trucage. Je crois que c'est malhonnête. C'est très malhonnête. C'est très malhonnête. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Bande ko balandi bolandi penza vidéo wana bokebi. Ba vidéo eko défilé malobe kozala mokuse kaka ba intervenant soki nzambe asungi po connexion eza mwa matata. Tolingi penza lelo to sola la kimia bana mboka. Totala likolo totala na se totala bisika to uti pe totala bipai tozali kokende. Pe totala oyo eko kosala mayama beto malamu. Tokata likambo yango po ete mapona mazali le 23 décembre. Bonjour mon mboka. Papa langai tozali na débat awa bandeko ya Afrique du Sud bazali kobenga balobi ete contrat oyo bana mboka basalaki ya 2 ans ezali po ete bapesa ba mona Rwanda mabele mabiso na ngambo ya este. Balobi mwana mboka Félix asalaki peza malamu ya kobima yango
yango tolingi toyeba bino ba diaspora bino pe bato bozali kuna na bango tango bazali kokota ba réunion ba bango contrat wana penza ezali pona koboma mboka koteka mboka na ba ya Rwanda to ezali contrat oyo ekobikisa biso to pe ezali contrat oyo akomema lisusu mwana mboka Joseph Kabila na kiti ya bokonzi malobo mboka yo. Merci na malobo pesingai na kanisi na kosenga na bandeko na biso ya ba Congolais to balo na bongo na biso to koma kokanisa lokola bato ya mayele o Congolais oyo akolinga kokaba eteni ya Congo na kanisi azali Congolais oyo tokotikalaka kolimbisa kaya ata mokolo moko te ba Congolais utakala babandaki kosenga ba Congolais nyonso oyo bazali contre système ya Kabila basangana bakoma bomoko na kanisi biso nyonso tozwaki likanisi ndeko na biso Jean-Pierre Bemba depuis azalaki nano na boloko asengaki unité ya opposition tosangana biso banso tango pe abimi a rappeler bandeko nyonso ba leader nyonso ba parti politique basangana tokoma bomoko tokomaki pe bomoko na kanisi na manifestation esalemaki na Kinshasa na triomphal biso nyonso tomelaki bondo devant peuple ke toko trahir peuple te tango tozali komema na tokende na Genève tokendaki na Genève biso nyonso na likanisi ya koloba ete tokei kopona moto moko a représenter biso na maponami abima candidat commun ya biso nyonso tokendaki na likanisi wana tangu tokomaki kuna liboso ya kotia manzaka na biso na mukanda wana biso nyonso totangaki ba préalable nyonso oyo ekomamaki na kati na mukanda na kanisi fondation Kofi Annan alakisaki biso ndenge nini tokoki kotambola na politike bitumba ya politike etambolaka moto moko te etambolaka bino nyonso bosangani bokomi bomoko na kanisi biso nyonso mayele na biso ezalaki wana mpona kopona moto moko lelo soki bomoni mobulu ekoti ekomi ya koloba ete baoyo batikali kuna bango nde balingaki bateka mabele ya mboka ezali mpona motema mabe egoisme ya bamisusu oyo bango balingaki obele bapona bango balingaki obele bapona bango soki ezalaki ke moko na bango nde baponaki nde lelo matata ezali te makelele ezali te ndembe tango oyo bazali kosepela bazali kobenga population nani ba membre na bango na unité lokola baponi bango te nde esali ete baluki raison ya koloba ete bato wana balingi bateka mabele kasi biso lokola tozali bato oyo totosaka manzaka na biso totosaka mikanda tolobi boye peuple congolais lamuka tozali na likunya te ya koloba ete Martin Fayulu a représenter biso na opposition biso tozali MLC ngai moto nazali koloba na bino nazali MLC candidat na ngai ezalaki Jean-Pierre Bemba Gombo lokola mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo apesi biso instruction ye azali mokonzi na biso tozali na discipline na kati ya MLC apesi biso instruction alobi bino bato nyonso ya ngai ya MLC bosaligné na nsima na ngai na décision oyo ngai nazwi ya kosoutenir candidat commun na biso Martin Fayulu base ya Martin Fayulu ezali MLC tondimi yango totosi yango po biso totambolaka ndenge mokambi na biso azali kokamba biso tozali bapate tokoki kotambusa mokambi na biso na mobungi te mais mwana mboka yokana mwa muke balobi ete bino pe na MNC mwana se na se bozali pe na mwa bokabone po ete bolobi pona nini lokola ye tata mokonzi na bilo Jean-Pierre Bemba akatanaki ifalaki pe a désigner ata mutu moko lokola ta F Bazai bato mususu pona nini ya désigner mutu moko te a représenter pe MNC lokola candidat président ya linga kaka ye moko akumbana eza pe mwa kopotana pa la bino ezali kopotana te biso tolingaki topesa bokonzi na biso kado ya etumba oyo abundi mbula na mbula bakangi 10 ans innocemment na prison nakanisi makanisi na ye ezalaki
atika secrétaire général ya parti na biso po akende ko postuler comme candidat président de la République donc dauphin na ye biso to sengi na ye to lobi mokonzi toyoki makanisi na yo kasi limbisa biso tolingi topesa yo ata mwa kado ya pasi oyo moni ya kokumba biso alobi soki nayokeli bino ekozala mabe ngai nazali mokonzi na bino nalingi ete totia dauphin biso tobi mokonzi dauphin ako. Allo bondimi élection avec machine. Oui allo. Allo nazoyoka yo. Tokotikalaka kondima élection. Ouais, tokotikalaka kondima élection na machine te. Tokotikalaka kondima élection na ba nini ba fichier fictif wana te. Tokokende na bango likolo kaka bongo. Ti likundu olingi muninga na yo abonga te. O Martin Fayulu aza na base te. Mais soki nga naza na base natia base na ngai na place ya Martin Fayulu. Tangu bino boyaki boyebaki te ke bokoya boko profiter na base ya Katumbi boko profiter. Bandeko balandi ezali pasi pe mawa. Tolingi penza na ekolo Congo toyokana. Bandeko nga eza kosala nga pasi mais eloko na kei mwa moke ko sepela pamba te la moni ndeko la ngai alobi mwa makambo yo nga pela kelai ko zo mwa information ya 2 ans. Ezali poto luka bactère politique mususu pe babima tozangisa pe makambo te. Kasi bandeko bayi congolais. Bandeko bangai. To solola. Toyokana tozali bana ya Congo tolinga bato bamona biso bazoba te tolinga bato batia biso nesiko esengeli batia biso tolinga bato penza bamona biso ke tozali bato bandeko bangai tolinga penza ke bato bamona biso tozali bato pamba te soki bato bamoni biso tozali banyama makambo ekobonga te. Mwana mboka akotela biso video ya Vitel Camera takazaki na PPRD atakaki na IDPS alobaki makambo o esengeli te tobo salaka te makambo makala esengelaki. Allo mwana mboka. Allo. Hey, ah papa na ngai Germain bafalanga la bengi yo pona débat oyo bana mboka bazali koloba ya deza ndeko la biso na Afrique du Sud atindaki pena maloba pe abengaki alobi ete Félix azali na raison poete kotala penza makambo ya boyokani bwa bango ezali boyokani mabe pamba te soki lelo balongoli mwana mboka Joseph Kabila pona nini bango balanda kaka constitution ya mboka te ndenge lobi après 5 ans nde ba renouveler mandat pona nini bango batie 2 ans cela veut dire que bala mboka Bemba mwana mboka Fayulu mwana mboka Matungulu mwana mboka Moïse Katumbi na mwana mboka Muzitu bango balingi bateka mabele epa ya ba Rwanda yo yambili kambo yango boni pona koyebisa ba mboka Congo pamba te tozali kokenda maponami pe propagande ezali ko banda awa le 22 mais mercredi à le 21 mwana mboka Martin Fayulu pe azali koya nini yo koyeko loba pona makambo ezali konginda siko na République démocratique du Congo. Mbote mingi mama Des Lupinga na tondio matondo me yambo yako yanola donc motuna na yo nalingaki na yeba 2 ans wana euti wapi banani ba uti na makanisi ya 2 ans ezali ya transition ou bien 2 ans ezali ya mandat balobi 2 ans na contrat la bango o ba uti ko signer kuna na mboka Genève basali 2 ans 2 ans na ezali transition te ezali lokola moto azwi kitia bokonzi neti Martin Fayulu azali koya le 21 alongi etumbala mona mboka Joseph Kabila akoyisi Shadari alongoli mouvement oyo en place ya koti olie alanda 5 ans ndenge ezala mibeko ya kosala kaka 2 ans après babimisa bactère politique oyo bazali na boloko bangolo so ba yesu kosangana po basala élection ezala vraiment libre et inclusif. Nalandio bien maman Des Lupinga mais par contre il faut que yokana no mwana mboka Félix Tshilombo nakanisi yepe azali kosala meeting na ye na mikolo mizali koya po ba dénoncer soki 2 ans wana ezali ya solo to ya lokuta. Merci mwana mboka atika nzambe apambola yo penza maloba mayo yokani nzambe apambola yo na Zaire ya sika bana impere nzambe amona bino
kasi tokozela kaka soki ekozala mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo akolekana tozala na nzela ya Singapore ete bayimboka balanda nini akolobela bango. Merci mingi natondi oboto. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Mwana mboka tozala ikoloba vraiment na tina ya makambo na yo oyo lobaki po ete tosososa ba peuple congolais. Bandeko mibale babengi pe na mikili ya poto ba misusu balobi ete ezali mitema mabe ya Félix Tshisekedi na mwana mboka Vital Kamerhe pamba te bango bakoyi kondima te ete Congo etekama. Wana ndeko ya MLC azali bongo président fédéral na Allemagne. Bandeko papa mwana zala mwa musika azolela ezoyo kama awa. Ndeko mususu alobi aza penda na likambo koloba te aza kozela koya ya Martin Fayulu azozela ayoka discours ya ndeko Tshisekedi a Félix ayoka pe ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba na le 24. Sikoyo yo olobi penza nini po yo nde kolo débat yango sembola penza la population congolaise po ete bazolanda sikola bokebi nyonso. Mama na pesi ono mbote na bandeko nyonso na pesi mbote na yo pesi nga antenne omoni tozali nano batu moko tozali peuple moko tozali nyonso koluka but moko ezali ke ete biso en tant que peuple congolais to se retrouver na pays na biso bon ya liboso ezali ke tolanda nano penda te ke tozala ba fanatique ya mutukingani tomona nano intérêt ya mboka na biso intérêt ya mboka na biso eza nini ezali ke Allô bandeko ezali passe na connexion toza kokele ko chiter mona mboka ezali ke tolongola o ezali ya mboka. Allô za na ligne loba papa malobo mboka yo. Allô loba na yo loba tozolanda nalobi ke ya mutu ya mama ezali ete ata basangani place moko te mais to attribuer bango ba kombo ya mabeto ba mafingi te wana ekopesa biso solution moko te wana toza koluka ndeke monguna aya kokabola biso so toza koluka démocratie elakisi ete toyeba kondima na moko na mosusu soki likambo ezali ete mosusu amoni ke ata mololenge wana te toyo komeka mpe kondima po ta mosusu azali na baraison na yo epousse ke andima eloko wana te to diaboliser yango te tozali bana mboka moko tozali bato moko tozoluka mpona intérêt moko bonangana lingana loba boye donc il y a toujours tant nyonso tant moko boye nzambe andimaka likambo moko boye mais ekoma na tant mosusu ke donc nzambe asalaka volonté na ye mpona volonté na ye mpe kokisama esengeli ke ete biso bana mboka tosambela toyebake tobisa nzambe ke nzambe sikoyo Congo tosufrir mpe mingi tonyokwami mingi sikoyo tika ete volonté na yo nzambe ekokisama volonté na yo bandeko nanga so tosengi volonté ya nzambe soki nzambe apesi biso oyo eza na kati na volonté na ye soki nzambe asali oyo ezali volonté parfaite na ye donc tokomona pena ke tomoni Congo Egypte bosomi Congo Egypte nzela mena nyonso oyo toluka pe tosenga ete nzambe akokisa volonté na ye oyo so etali makambo oyo na motuna na yo soki ndenge Tshisekedi Félix Tshisekedi amoni ke ba accord o basene ko eza mabe soki trouver finalement que eza mabe en tant que mutu même si on le battait, azumona que finalité nango ezala malamu te surtout pour la population. Avant qu'on sacrifie sur population, ndenge batu mozusu ba sacrifier population te. Nda moni que a s'écarter. Tout peut ces raisons. Pour bango batia likuna. To étudier tout le monde que o wapi bazana nzela malamu, o wapi bazana projet à malamu. Tout ce qui fait makambo ya na Congo pour supporter mutu en tant que mutu boy. Total projet ni d'avenir mutu azana ngo to supporter na sujet à juste pour un programme d'avenir à Zanango pour yangonde peuple ko bénéficier surtout ça ko kenina ko tamona ko ndima ba to pona fanatisme donc to tika la place mo politique tourner ka à rond pour le peuple à bénéficier nangote total ka papa mama mekana ko zwa mwana po mwana mama kela ko le na yezo kota na ligne na longa mama on bana ko lobake total programme oyo oyo ezali que peuple a bénéficier bon surtout zo la ndenge
ya fanatisme ya mutu boy to comme pena na objectif en tant que congolais de zolukate en même temps na makambo yango banguna pe bazali kokota pote bakotisa ke o alingiote e koma juste guerre tribale kokota nze yango te zona ngoposa te to sala ngoposa ta mokete yango to lobi ete to sengi ete beglise na biso to telema beglise tango yango ezali ke to senga volonté ya nzambe atia la volonté na ye nzambe apesa biso o azali kati na volonté na ye mutu aza kati na volonté ya nzambe soki aye au travers le sambo soki aye tokomona ke problème oyo nyonso oza nango ekosila mpo akokonza mboka selon mibeko ya nzambe oyo ezakopesa biso kimia oyo ekopesa biso pourvoyance oyo ekopesa ete tomona mpe promotion ndenge bamboka mosusu ezali komona. Vraiment mwana mboka tolandi ola bokebi wana nde maloba olobi na population congolaise kasi ba opposant bakene na divergence est-ce que maponani makozala vraiment ya solo malamu mama so bakene na divergence maponami ekozala malamu te mais sikoyo to demere kaka na ngambo na bango te tomona pe na ngambo mosusu est-ce que maponami yango ezali je ya bazali kobongisama maponami te mpo biso to bandaka kobonana awa makambo kuna ozo simba te totalaka ngambo nyonso mpo eza mpona intere na biso est-ce que banani baprovoke makambo ngo ekoma boye mpo soki olingo atake malade wana na source so ozoka mutu pasi il faut yebake eloko nini provoke mutu pasi nde mutu pasi wana ekosila bipai bakende kovanda wana mutu nano asupportaki mavandisami wana bavandisaki bango azalaki na mutu na esika ezalaki ke il fallait asilisa makambo bakongo asilisa te eske nde bakende kovanda wana akoka kopesa kondima peneke kimi ekota omoni mama siko papa nini okoki koyebisa na bango po ete maponami ezali le 23 décembre nini okoki koyebisa na bango maponami oyo ezali le 3 décembre est-ce que biso nde population il fallait ndenge tolobaki ke non totuna base il fallait pe babase ya bato mosusu babisa bango ke bino avant bocontinue boyokana bozonga boyokana soki biso population totelemi toyebi ke bazonga boyokana bazonga bakoyokana mpo so toatake bango aparti ya babase na bango ke non bozonga kaka boyokana bakozonga bakoyokana mais biso population lokola tozokabola nano bango ke non oya boye nyonso wana ekotombe sur biso na minute moya koyebisa bango susu ke bozonga boyokana eza te mpo population na tozoya kokabwana oyo bazosupporte baoyo bazosupporte baoyo nzoka nde so toke na ordre disperse boye tokozonga kaka na même point zéro tokozwa eloko moko te donc oyo ya malamu ya biso kosala ezali ke toyebisa bango ke bayokana bango so totikana ki fanatisme tobenga bango bayokana bavanda bayokana même so bakokende na ordre oyo baza nango wana mais bavanda bayokana kovanda koyokana bango ezali mpona bolamu na biso pepe. Vraiment mwana mboka merci toyebi ete tokotikaka te soki maponami masalami te me na basource na biso bokoyoka na mikolo mizali koyake maponami mazali te po ete bayi opposant bato basimbi mboka basimbi mongolo ta signature balobi babakisela bango sanza mibale donc bapusa maponami ti na février sikoyo bino population nini bokoyoka koyebisa la population bino bandeko ba diaspora population evanda ebakisela bango lisu 2 mois to population eza lolenge nini mama na ngai o basengi ke babakisela bango 2 mois na banani ba majorité bato basimbi pouvoir mama na ngai nalobi boye motuna na tuni boye soki 2 ans mobimba o bazaki nango wana bakoki kobongisa makambo te kaka 2 mois nde bakobongisa 2 ans. Allo papa ozalaki na maloba batola basengi 2 mois lisusu bapesa bango po ete bakokoka maponami te sikoyo est-ce que totambola kaka na lolenge wana na baopposa bazokela ordre dispersé mpe tondima lisusu 2 ans wana mpo batola bakozwa kaka makasi ntango biso tozopanzana soki 2 mois plutôt mama na ngai awa eza likambo awa sikoyo ezali likambo ya biso peuple tomo mpo eza soma baexplike biso te donc bakomi na bango na suka donc bazosakana na bango na biso emonani nango eza mpe likambo mpe opposition te mpo opposition opposition bazalaki élection te élection yango kutu eza lisusu te sikoyo topesi depese raison
IDPS tango zolo bake bato bazana posa basala mabasi sa maponamité soki toza koyokana tokomona ke tokozuko suka na résultat malamu IDPS lo bake bato ina manœuvre basala élection ezate yango ezate donc ezali comme tout la sous opposition de tout biso peuple siko tué bake to sala nini po ezane biso ndesi po to vraiment to ba nous promettre biso mo ti wa soki des ambassadeurs na 2 mois ne ba sala alors côté siko nini koyebisa la population congolaise alanda opposition te alanda majorité te ye moko se prendre en charge ye moko se prendre en charge pour opposition bazana na problème même ceux qui m'ont mis prêt bango baza prêté ils ont manœuvre nyonso wana souffrance peuple ils ont comme accès bango moko peuple bazana makoki bazana droit bas se prendre en charge ya solo. C'est quoi le bano ya nini wasuko ko sa population congolaise pour être bango pe bazo comprendre te basaka kabiso base biso boye mais entre temps mboka ezaka kokende et pas ya badongolo miso nini ko sa bango pour te comprendre na suka base ezali Congo mobimba te base eza na nombre ya bato moboye mais Congo ezali ka ya base te Congo ezali ya congolais donc soki congolais tozui mokano base ekolanda po oyo population ngosala eza pe intérêt ya base po base na minute solution opini na kopesa biso solution ezate ne baki ba posa mapona midande mwana do base akoloba elelo koni eloko te donc population solinga se décider et vous allez pas malamu ya base eza pona bolemo ya base. Merci mon mboka to garder contact to bengalaka pour être tant bozo le kabozo sala malamu quand même ba débat ya boye population pe eza ko yoka eza ko landa ete bilo pe libana ya mboka bozali penza na souci ya mboka tika nzambe apambola bino no sur la carte Afrique du Sud lokola poza motola nzambe bo chape kaka mabolongo pona ko bondela pona ekolo Congo. Mama na ngai ko bondela na losambo ekosuka te poto bi ete nzambe so asali volonté na ye kimi ekozonga na mboka wana soki to sengi nzambe apesi biso o eza na volonté na ye makamunyo so kotambola malamu. Merci mingi mama Océan de la Presse. Merci papa tika nzambe apambola vraiment merci. Bandeko balandi bolandi biso penzala bandeko babengi mwa bisika biike bazali ko benga ne sengote pe biso tozali ko tia bango po baleka ne sengote ezali ete pasi nde ezali na mboka population congolaise bino bazali ko somba bino na ba 4000 bino bazali ko somba bino na pièce ya maputa bandeko bangai bo boya eloko wana maponami na mboka Congo ekomi eloko oyo elingi ko belisa bino ba imboka bolema bayebi ete ba pesa bino nzala ba bebisa bino po ete boye ba droit na binote maponami soki esalamite ba imboka botelema bondima ko pesa bango sanza mibalo bazo senga bino te ba bandi déjà ko pesa bino ntela po balonga bekaji na bino bande ko bekaji elolo mwa ba imboka Congo bekaji elolo mwa to suki la biso awa vidéo ya mona mboka Vitel Camere elanda bino na tsheli bilo ba vidéo la pona nini kabuya l'homme puissant l'imbattable ko tshela bino ezali po ete bana ko ramener bino botala ete bazingi ba distraire bino batu oyo ba kosani ba sangana baza déjà na ba ambition pe maloba nini Vitel Camere alobaki pona IDPS mais lelo na ko kamwa soki bande ko IDPS bolingi bo sungana bino na batu ba Vitel Camere ezali mabete tokoki kosenza elenge mais totala to uti wapi pe toza kokende wapi yango tozali kozongisa charge o na population bandeko balandi na tombeli bino penza merci kabuya merci na patience na pote tolekisi ngonga esengelaki penza bato wana baloba po ete soki balobi te bakomona ete Océan de la Presse azali na compte part yango na lingaki mutu moko na moko abimisa pema na ye kasi bandeko mususu bon vouloir bisote TV ezali ngonga botala tango nyonso bato bazali ka kobenga toyebi te ni kabuya zalo toyoka walingi koloba nini alo ndeko alo olingi koloba nini biso tozali awa na émission tolobela mboka Congo tozali koloba pola Congo nini olingi koloba alo. Non, il faut changement et ça les manamboka wana parce que oui bonjour. Loba baza koyoka yo. Allô? Allô loba toza koyoka yo. Oui, il faut changement et ça les manamboka wana parce que nous sommes vraiment fatigués de ce qui se passe dans notre pays. Donc, Toboyi, Makambuya, Oyo, Moki, les Olinga, Sala, Namboka, Nabiso, balkanisation, et ceci et cela. Toboyi, Makambuana, donc le président doit partir. Donc, il doit nécessairement partir et nous laisser la paix dans notre pays. Nous voulons la paix dans notre pays. C'est tout ce que je puis dire. Merci, mon Namboka. Kasio Bengi Biso Wapi.
nazobenga bino na Afrique du Sud. Ok, merci Nzamba Pambola yo toko bongisa émission la mikolo misali ko ya pamba te toko mpenza la suka maloba mayo eyokami. Bande ko balandi bolandi penza bato bazo kanisa ezali téléphone ouverte mais tozali ka kotika bala mboka bazala ka toko mina suka. Merci na Kabuya l'homme puissant o yazala ki bongo na sima ya caméra. Merci l'imbattable Kabuya l'homme puissant. Merci la maman Chantal ya l'opportunité au Pesibiso. Merci na Pape J directeur de recherche stratégique. Merci na Sango Mokonzo za pareil à émission pépère spirituel ya ABC. Merci penza na ba pouramento Angola no ba de la reine Olga Lompenga, femme capable de m'occuper Florence Patondomido. Merci Penza Nartir Ndombasi, merci Penza Nartir Ndombasi, Mobali Ambinga, Mobali Azatendre, merci na Jean-Jacques Soki, Mobali Ambinga, Mobali Onanda Konoba Pièce ce tonda amour. Merci na maman Mireille, ya papa Nangai Godard, les États-Unis. Merci na Jules Chiboaboa. Merci na maman Sylvie Benza, merci na maman Mboyo. Merci na Bino Nyos Angelo Santanila, Rita Mawete l'enfant propre. Fondation Billy ya mama Fariana Mokonzi ya Bakabelo. Fondation Believe ya mama Fariana Mokonza Bakabelo. Kalate en action. Tozali wala tokolakisa bilili. Tika penanzambi apambolo mama Fariana Mokonzi ya Bakabelo. Naloba lisusu nini. Bino moko boyoki. Bande ko balandirita mawete l'enfant propre Malko Kakila Tony Musungu le grand mayas. Bozali penza ebele bolimbisa ngai. Bye. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité.